Ça veut dire que bato tala biso soko bomoni mutu azo kangamana mutu akufi, ça veut dire que mutu wana c'est important, être cher ou travailler pendant le monde là-bas. Oh. So ito moni ni? Mutu bina kangami na loko wana. Pour moi c'est mutu aux intérêts mon te ko liaki. On peut se énergie. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Si on a dit que a dépensé mon rebelle, qui a transféré comme un poto, ça veut dire que Moutouana a commis esclave, a besoin de travailler. Peu Moutou va être cher. Na simani ba tebele ba kenda. Oh, c'est la prudente. Ça veut dire que bato bozo landa biso ban ensemble te fungula misu. Tolanda makamuke ya elingi yete bilanda landa te. Mokilo tozo tambola ezana balwa nango. Mokilo ezana balwa nango. Kambo mbote ala poto yo bo c'était pédé. Fiyo baza pédé ba obima na yete par choc en plus c'est pas vraiment pardon voilà dans le bi il y a compagnie à Silu s'il te plaît. Message et na compagnie à Silu est une message boy nazo tangela bino. Compagnie à Silu lobi boy. Batu nyonso o batekaka sima Silu. Bokende ko futa ba impôt na bino. De ba impôt na bino et baba kali wana même ana poto mais futa impôt na compagnie à Silu. Et ça normalement kitoko. Au comprendre quand on ba tonte fali pour parler lo déborder ma famille na ya bota bana SS. Ana bana SS abota. Pacho finda zana malaria cérébrale. Bozo moni pacho na émission mais nanda kuna mwana mwasi na kangaka e ba chaîne 12h neto na moi makasi 12h pacho abeli liboma na parler. Tolo ba professionnel ça veut dire que lelo ozo beta ba album lelo album formé c'est ça na disque d'or. Muta pesa eza ndiete. Eza bato ba yebi musique. Album formé c'est un disque d'or. Fala ça na disque platine. Fala ça na ba single d'or. Fala beti ba grand salle, il y a ba 40 000 places. Oh mise congolais moi betité. Fali obino bozo finga. Ba numéro 1 à YouTube après ça trophée. Fali obino boboyara. Chaque année ba trophée nyonso. Place ba grand star ba Rihanna ba Beyoncé. C'est normal. C'est là s'il te plaît toujours qu'il est bien. Fali azalaka wana. Yongo na so fali azalaka wana. Ozo mona ba grand star o ba sala ba cinéma ya ba film. Mais alors misala mususu moni tata wana zaka na asali 100 ans na pousse ezaki ndoki. So mtu apa cho fiboye zo ba mo kizengi mo mukala mo ya c'est na ba journaliste ya Congo. Ba ko des ingénieurs là c'est le papa tu vas faire ça zoba. Tu as ça kizenga solo. Tant de amutu aoya te ba ki fallait aller mimi. Yé pas tu es fille tata na bonga zaka nganga. Po ani tata na eta mais tata na zanga mutapusu ti. Ti pas toi, mais ti yo tala ina émission te. Ya lo ba ki tata ba chef coutumier. On a arrêté ya mona makamuti. Na place bino bolo ba ke bo banganga. Bande on a zo kufa na esta. Bino nyoso banganga nyoso gitsasa ba pasteur nyoso gitsasa. Nzamba révéler bino te ne nini bande ba na biso ba kufa na esta te. Ah c'est toi qui est bien. Toi qui est bien. Solo là. Toi solo. Parce que tata ba pas tu es fi. Nzambe ndaki kiss na ye. A révéler moi na été pas tu es fi. Niveau ya makamwa bana ti lelo azata na studio mote. Ana ngote. Na repese devoir. Aïe un compte bancaire naïe. Et heureusement on a la carte. Mais la carte on a la carte. Mais est-ce que parce que tant on a compte bancaire, mon me mal téléphone. Voilà, à tout honneur, bienvenue comme ça dans votre chaîne Amuji Télévision, Mami Wanza, la chaîne de l'excellence, la chaîne de la première dame de Orléans. Là, je profite directement de saluer comme ça la première dame de Orléans, qui est Maman Mami Wanza, notre patronne. Et pourquoi pas de voir comme ça, Papa Micha Micha,
de Paris, je vous salue. Je salue comme ça Maman Margaret Nassanza Dubrin, pourquoi pas Maman Mété Kilo Yamboka et pourquoi pas Maman Emily. Tout le staff, il y a Maman Mami Wanza, on vous salue. Et je salue l'équipe technique de AMJ Télévision. Là, je vois derrière ces beaux caméras. Ben Neymar, Tozali Naye, pourquoi pas notre salon en MJ de Paris, Nakati Yaki Mwenza. Et ça va bien, ici, tout très bien, ça va fille, Babima, très bien, avec notre Gérard Paulin. Je te salue et tout le coiffeur, pe coiffeuse nyonso bazalakawa. Balobi le loza sombele suka ya bisanga, toko solo la. Makambo ezali, pas tu es RFI à l'outil makambo. Pas tu es RFI à l'outil makambo. Toko solo la na la main d'or. Il y a Bagoulois, la main d'or, il y a Bafali. Oh, Tozana na Katia Plateau, à qui je dis déjà bonjour, la main d'or. Ouais, bonjour, Nayo. Bonjour, Nayo. Bonjour, na Balanditou, Balingara. Balingara. Miko Babinga, Papa Bio. Parce que. Nicolo, na moni Bible, Lelo est na Bible. Continue, non? Te Bible, moni Bible. Nyangana ya nango, mais ce que. Makamu non, le Baisengi Bible Pema. Ah. Ouais, on appelle d'abord merci à tous les warriors. Il y a mon parce que mon warrior baza partout dans mon mobimba. Les mots canons sont warriors zala. Il y a pesi warrior mbote, na pesipe warrior Angola, baza awa, na warrior Brazzaville, il y a Lubumbashi, il y a Benin et tout ça na bango. Merci na bango, merci na batuto bagi matanga ya Michek. Ma présidente Michike va wa ototika biso. Moli monezo pe ma toujours na kimia za likolo na mapata. Ana lula avant lula parce que bola moleki moi trop ébélé et les locaux tout ça pour na boulamu rien que normal boulamu so mutu na se ya moya tambola très bien donc nzambe foyam oui a sali un peu mambu ya bien makasi et famille na baza makasi na pis famille na baza makasi puis na bosa été victime mobimba so Nathalie numéro 1 plus que Michael Jackson liquide il s'appelle Aigle Fali Ipupa du Cap la merveille Marabia El Pipe de Olo le Pichichi El Fantasque Hermosissimo les trois Faras les Aigle numéro 1 Fierté na biso et Afrique ya monde Fali Ipupa avec Mami Nana Ketchup Bafana na pese mbote mokoza dit badiata soule kauka par susu 50 balono ya mama lor et tout beau sente opéra opérationnel Coco Dilassou et dit badiata monté manana Boudouga directeur de marketing au Azara professionnel Azara le côté Azara le côté solo bi Azara professionnel to kendemba moko matanga ya mimiti ke vaka o zolo bela wana merci na batutu merci pe na beau sente opéra le véritable le code le nick et le sel le futur ministre Yaouli Moucheni mon papa chéri je t'aime beaucoup et namoni bongo Yaouli Moucheni namoni bongo li passa bambongo mon amour yaya oye bien la main d'or elle là yo ya trop li passa bambongo na jobu na pese mbote na pese mbote Guy Basket double continent pour on souk ça pour to ban émission et fait tout boy na ninga calme leka mokonzi ah mokonzi Christian Kisekedi ko mekate ngapela so meki ya Christian Kisekedi azali na Patrick Kisekedi ba vena ngana pesi ba mbote opesi bango ba mbote sali bien to salaka na kati ya matanga na ya mimiti keva parce que yango je crois et pas fali nanu eza na minute openda na bois présence ya Kofi Olomide le quadra Koraman songe ya mbeli na matanga ya mimiti keva on dirait Fali Ipupa mona na kite na kati ya matanga batu nyonso bakomika Kofi Olomide na mamasi oui desani même to tanga auto bana ba pesa so balinga mingi ya nini ezaka bokoma ba desani mais on kimiti o bana balinga mingi na mona mingi zaka kaimbele maintenance kaimbe na desani azano de tout to tanga bakomona okala mingi tawe émission expliquer nga ponga e musu na na bakombo bazara moi bazara na mbwa na mwasi na mobali na mwasi na mobali mobali azana ondeni mobali wa munene bu matoyi bu oh le bela Chirik na Chantal ouais Chirik avec Chantal mais ngala c'est plein au monde Chirik na Chantal ba matanga ça là c'est bien olobi na c'est plein au monde Chirik na Chantal ba matanga ça là c'est bien
Yo tuninga dessin animé pour Chirik na Chantal Baïgi Matanga et Baïgo Sala Matalana Matanga, c'est biso bien. Baïgo Sala Matalana. Mais Chirik qui concerne un peu ça, Chirik Aïba qui tolinga été. Parce que tant qu'on a papouché, tant qu'on a le guidité, tant qu'on a moutoua les gens musique, s'attendre que fan. C'est la première musicien congolais. Oyoki banda Congo zala Congo. Ba fanatique inaye ba na ba mboka libanda ba somi ba billet ya ba avion ba ye ba zana ba hotel ba ye matanga ya mutu ya ma présente Mimi Chikeva banda Congo ezala Congo netika osalamate deke Chirik na Chantal ba osala ba matalana deke siko monisko mutu Chirik avec na bezo ke ko finde mutu asala fali azala lelo yo comment benga bango ba Chirik parce que Chirik a osala fali azala lelo. Il y a un mutu fali ipupa di cap la merveille marabia el pipe de olo le pichichi el fantastique el mosissimo le aigle poto yeba eto yebi na tala la tante to yebi na quartier la ta fala sala succès parce que bato ba yebi mais bato musu balo ba nzembo fali ya tala la bato ba melomano ba yebi bonne musique ba yebi musique kala ba yebi ki fali ipupa na tala na te azalai ba benga déjà grand chanteur ba benga des star du moment ba benga international na ba studio excusez ba studio kala so ki o monango mais respect ka et pas ba vieux oyo et tout biso fingate to respecter ba vieux le roi mona le roi ba le surtout biso pe na chaîne le roi le roi de la fourraza vie moko pour na biso il fallait soki to baraka il fallait la perdre na biso. Oui, rançon. Parce que ça fait mon robot. Voilà, bobo accroché na pour faire rigoler à Kangama. À peine avec. Autant biso boye baka ifaza. Na mangambote. Natanga nani? Collègue na mangambote. Ah oui, ya minga ipupo. Komo ko tsakoma collègue na ngapu na musani sala. Collègue lona. Mais collègue na ngamu toten komoti. Rigola collègue no to collègue ya fali. Aza collègue a faire aza collègue na nga parce que ngani to ba star. Faire soka bima tamboli akaba mbonga pe na kaba mbonga. Nakota millionnaire na partout na payer champagne pas payer champagne parce que monta les cas bas niveau a le guide le sel ana ba disque platine offert à nangote de avant bon comparer à faire bon comparer na Mama Gerda lobi conquérir faire ça Mama Gerda oui bité mais yo c'est grande moi c'est yes quand on monte que ba yela so ba lukuta yo faire yele biso lukuta na musique Mama Gerda yele biso muto a pesinga pema to là le roi mukufi. Il fallait que bangaye maman moko boye abimi na ye azwa photo bo jomo asane filmer apesa ngo ba bisou o monti ça kindoki conquérant fait les Mama Gerda na minute so ba conquérant fait au moni on parle de conquérant na peso exemple mo o bi fait na gelo ciseau d'or aza quoi faire avec mo boye ya musicien ngaza meilleur quoi faire na Congo na bima 2 fois champion na Brésil na bima une fois champion. Oui, habite. Dès que il s'appelle ma grand coiffeur Baza. Bazali, l'équipe est biso. Mais ma cambo biso ça la bombe au salon. La main d'or. Ouais, bon ça la té. Nga pena na sala ba armo, na pesa ba devoir. Oh banda Congo zala Congo jamais muto sala armo et tirette dessiné mutu, aussi art et tirette fond mutu et kanga marizati. Ozolanda. Ça veut dire que ba mise belé wana na yebi bango o ba mise to ba boira nga ba yebi valeur na nga be yebi valeur na bango ba yebi ke pour mutaza la conquérant na yo il fallait bozala mayele ndenge moko il fallait bozala na ba trophée ndenge moko o sala makamu plus que yi mais yo zala yazala guide na oti mais ce qu'on fallait za guide ya ba misa Congo comment boko comparer faire avec Fali na peso exemple mo to beti 40 000 places tout au bétango moutafbet c'est Fali mais faire à autre misa date à beta souruna et puis faire à beti festival la bino kutu festival na no kutu bino makamba ba festival ya bino moko ezano quand même Fali tant to beti stade de Martyr fala lo baeboy na ko retourner stade bana mai baroya moti na ba pasteur ba beti ba stade de Martyr pour Fali mutabandaki guide zarabongo mon guide aza muto abandi apo bolandi faire aza guide nani obe ba mise to teng ba guide banani longo na ba fina biso respect pour na bango
Ah, comment respecter ma vie? Respectera déjà, bango to respectera. Moi, Botumba. Non, non, to respectera ba vie, oh, ba respectera biso, ba vie, ba sera très poli. Jamais au mona, où est rançon na bêti dans 16 matin na masoko. Genre au mona, où est rançon, Théo Yambinga. Moi, Pider. Nga Pider est à la raté. Moi, Pider, biso à moi, Pider. Aux on a jamais au mona, où est rançon 4 danseuses, à Tchèba, on a danseuses, mon chambre 2, danseuses, mon chambre 3, 4 T. Où est rançon la montée? Où est ana banana ye? O ba na succès na ba na succès mais alingara bango bongo aibi efera ani na succès mais ani mwana magapo aibi ke héritier zani vencho ne kuto kanyimbula na aibi ke simbula zonge siko et bon fait mitara les affaires et c'est pas pour les affaires été mais ils expliquer batou clair festival mitara la o basali wana bana na ba mama ba festival mitara la o basali wana les affaires été ezali moni ko ba ya uli mushine aza sponsor aza partenaire aza mutamongo aluki asoli na bi d'enfiler atie caché na ya binga na obesa ba mise mais tout ça la festival qui tawana auditeur pas faire ça faire là zona nanga fali tango sa be misa lobi non ça la festival on parle quand on parle de festival ce n'est pas oh ba saleli biso ba to ba oteka ba deno na kati ba to ba mila ba dia mala kati te. Et ça festival tout le monde a ma exposition ya ba art babande na wana te babande na musée tout le monde ba exposition ya ba art tout le monde mo makambo ya mboka ba ko profiter ya mama mboka ya mba faire te ba kende ko profiter na mais ba te ba nini wana na kombo ya festival te za kaka moni mona mai collègue na nga faire masalanga ani na ba azana actualité te aza mission locaux et mission locaux tu peux pas comparer yena falité na nenga mabete faire azana banzembo na ye ana ba album na ina minute okuto kesa ya petit fallait les qui a faire na minute faire aleki petit fallait les qui faire na succès orchestre petit fallait na minute zo répéter calmement bana kata studio calamite au mona lelo toza na kabasele ko ya na mai aleki faire na succès ta pianiste mais azole ka ba mission na succès ikamba kabaseli wana pe bino pe ne azo na biso na minito faire alinga yiba kabaseli bati atila kabaseli $200,000 kabaseli boy abena nga lobi na butu abila medo faire abenga tinga $200,000 nga bi ka place carrière ne ko kufela wana place ok place billet à musique loko mais place tozonya matanga ça veut dire que ba comprendre que moni fali pour pas ma présente Mimi Chike Vazali azali aida ba musicien belé amima batuna poto amima ba ser ba leki batutu apesa ba relation ana ba orchestre belé oui d'abord mais le c'est ça la biso passe ya omona ba misi ana de ba ekité mais na mitema na ba biki bino bo sala yango bo biki eza bino ba wario ba musicien musu soki ba ye bo nyebo za na ba kokaja nani alobaki ngande na lobaki ke musicien oya routine na ba cameraman ba filmer po ba ya ko sali matanga mimi na ko buka eloboko na loba ibongo mais ba respecter ba yepete o comprendre que message nangi ko mais pas ba leader wana oui ngaza li général état major et tumba ya victime ibongo nani wa ute kolongwa wa nani wa ute olongwe pa yorobo ozotanga no PD ozotanga muto ba lala ina bozalaki na yebo ba ina sola na tia alobela no lobela fali monanga photo na yorobo ozotanga muto aza kadogo ozotanga muto o aza soda ye na peseke défaut moko a pesanga commune ya vanda quartier ya vanda avenue ya vanda na peseke condition mona bisa ye tata na mama ni bazali soko moni mwasi na yo azwi zemi bandeko nango uzwi mwasi azwi zemi so mwasi ko bota na mai mwasi na za malédiction parce que ba yorobo n'expliquer bon clair bo expliquer parce que ngaza bon ngaza général etumba ça veut dire les amis ozu ba Karine Mokonzi ozu ba yorobo ozu pecho na Dubai wana mwana Dubai mabe minini mais si tara omona so mo bina mwana mwasi mesira soutien libele ne nanu na pasalité il fallait pas soit délivrance non basalo tout bon mituna mais comment nganza masalinga bo mais mesira soutien ya makiyelbe na ngano basali ngotie fi wana nani kwa na Dubai ça be mission bazalo ko ba chakamadesu chakamadesu ça veut dire quoi ba le restaurant malé wa chakamadesu ezanga ati parce que mutakola mukana tongo ana 2000 fali ya madesu na loso balwa bango sku bazabo baba ndumba ya chakamadesu so mutana 1 euro 2 euro bimane na ye so mpalinga
ba bandi na ye ba kangi moko ba tutu wana ngala lo banso toucher logo na nga fali s'attendre que au monde il poupe à la main d'or na koya répondre parce que logo na ngeza fali logo na ngeza na ketchup ozola nanga parce que ozomona même sur mutu mobo o tenko mo yoro na ko d'accord tanga te parce que yoro na annonce na victime te yoro bazaika mikala ya batu yoro mutano te que c'est merveille rambo na pesi merveille rambo moti na poto yoro c'était PD Fio baza PD ba obima na yete par choc en plus c'est pas vraiment pardon voilà na lobby il y a compagnie à Silu s'il te plaît message et na compagnie à Silu etini message boy nazo tangela bino compagnie à Silu lobby boy batu nyonso o batekaka sima Silu bokende ko futa ba impôt na bino de ba impôt na bino et ba kali wana même ana poto mais futa impôt na compagnie Silu et ça normalement kitoko au comprendre quand on ba tonte fali pour parler lelo il fallait batu balingaka falite fali bana carrière 2006 lelo batu balinga fali kate muto batu balinga te ne muto njamba tombola webi makambo bino boloba yango pati o RFI na ebité sur Hollande déjà o sorti ya pati o RFI a tout type bordir mabe et na komba fali na oyebisa Pacho RFI anzambe. Na biko Hollanda ki yango. Komoni ba Pacho RFI. Hollanda ki yango kamé. Te ngala rola na mamu ya ba PDT. Ngaza mobali ngana ni tolo mamutu. Moyoka ki. Okopane nga. Okopane. Javide na tali ka balobi ke garçon mo be Pacho RFI bana. O yango mona ke bana wenge ba betayi. Parce que Pacho RFI ba ke fala bo mamitike fali bana kareti de yatka olia mutu te ni leki na ni cousin ni tata mwasi. Ngai moko kutu. Ya solo. Ngai moko kutu na. Ya solo. Silanga na sisa o. Ngamoko na ebisa fali, ngamoko na ebisa praise na rap. Ngamoko na ebisa praise. Bano bana carrière no olia mutu te. Lia zana nazata mutali boso olia na carrière no. Lobi. Nazala mutali boso falo olia carrière. Ondimi carrière. Mais ndina fala lia ninga. Azo ba disque diamant. Ngala nimi na carrière afala lia mutu te mutali boso falo olia zanonga. Ngamona misaki na bipes fala lia nga. Lobi. Ngamona mipesa fala lia nga. C'est tout bien. Parce que pas tu as fait PD. Pas tu as fait ça lesbienne. Abala moi si et puis moi si. Mais ça lesbienne. T'es cité que PD comme moi si. Tant que ça suna moi si nandako. Bosala bochara chamisa. Bosala lesbienne. Mutura pas tu as fait hôtel Banza mutura Prince Boulevard. Hôtel pas tu as fait sola ma peka au ressenti aux niveau té. Aussi pas tu as fait mo bimane penabo ana makwanza na manzoto. J'en ai pris exemple moi. Et tes devoirs. Tes devoirs. Ah, on a fallu. Et yo peut permettre un. Et yo peut permettre un, s'il te plaît. Nazo pese ga devoir. Pacho RFI. Pacho RFI. Azala makwanza. Apis abela ra sopis. Bana mi ban nyoso bazora ba sopis na vie ba sorcellerie. Baza bena ba kinoki. Les besoins pas tu es fait passer le bas tout wana so devoir et amour so azana makwanza te alaxanga libum nene singa laxi bum te na libum je crois que j'irai pour leur Hollande biso ngaba touchara logo te pas tu es fait ça PD ba tu vas comprendre il a PD normalement via ba PD lorsque lobby que mimi tikeva ndenga kufi boye eza na maboko ya maman na ye tanga botaka ye na mai na bwende peme na sirène alandi la vie maman nete maman ya pas tu RFI tata ya pas tu RFI mutapusu ngaso tata nga lelo ko mutapusu na bibomi mais c'est vérité bon musala pousse ça mabe te ba musala pousse ça bien ko luka mbongo ba ba na cabine ba coiffeur ba musala musala bien mais yana musala mususo muni tata wana zaka na asali 100 ans na pousse ezaki ndoki. So mtu hapa tu RFI boye zoba mo kizengi mo mukala mo boye c'est na ba journaliste ya Congo ba ko te za ingénieur te asa ko ba pa tu RFI za zoba te za kizenga solo ti donc ya mtu aoya te ba ki fallait aller mimi ye pa tu RFI tata na bonga za nganga po ani tata na eta kaye mo mtu apusu ye mo isunga mais tata na za nganga mtu apusu ti pa tu mti yo tanga ina be mission te ya lo ba ki tata ba chef coutumier on en arrête ya mona makamuti na place bino bolo ba ke boa banganga bande on azo kufa na esta bino nyoso banganga nyoso gitsasa ba pasteur nyoso gitsasa nzamba révéler bino te nini bande bana biso ba kufa na esta te ah c'est ok bien solo la to solo parce que tata ba pas tu RFI nzamba ndaki kiss na ye a révéler moi na été pas tu RFI
niveau ya makambo ya banda ti lelo azata na studio mo te anango te nakopesa devoir ayelanga compte bancaire na ye okozala no na carte mais na carte ono alalaka te mais est-ce que parce que ntango wana compte bancaire mbongo bimema na téléphone ti est-ce que nga na ye devoir na opesa ye nga akendaka banque na misaka mbongo nana bamessage a ye pa ayelanga atikaka na combien na banque ana combien azanga babato moo boye azani PD ayi nini émission parce que moni asu na kombo te asu eloko te mais po azwa toile moni leo na Kinshasa po muta koma na succès po muta sa na actualité fafinga fali nga na yaka oyebisa bino ki nga aucun jamais na kokota vie privée ba musicien na respecter ba musicien na uto yebiso faire un album na ana banzemo na ana ba concert mais a loko. On parle de Lika Mubino Morubila, Loko Ana, Loko Azanani international. Loko est à l'euro. Loko est à l'euro, Loko est à poto, mais au lieu d'instrument à Kinshasa, au milieu à Paris. Au en avion. Pour aller Buruba, Loko, pour aller que Moutou, Oaza Loko, Aza Moutou Azo Soukandeti na pays naï. Yoka, Zela te pardon. So comme déjà quand na Braza ou comme international. Parce que ça pays Moussous. So comme quand na Braza. Ou comme international. On peut Braza ba ebiote. Mais musique non so ba yoki comme international. Tes musique on le bat so ba yoki ka 10 personnes comme international. Mais que c'est ça bon. Moutou asala YouTube numéro 1 YouTube auto ça. Comme international, il faut combien de personnes ba yoki. Na bien pour comme international, il faut osala makamu ya minene. Muta confirme muta zela nabi yoga au monde toza boy yoga te yoga non la mettre c'est Michael Jackson aya de la mbandaka yoga pardon to so no eloko oyebi eloko e moko ebomanga soki muta viva na Kinshasa ne toza Kinshasa boy toza tata ya voyager te ko ke potote na sirte bo banda obenga biso ba jika mais so moni ndeko mo toza na famille ake poto tanga ozonga kombomba mo échanger jika te wana bat baye ba te international boye mukande li passer kozwa yo kana bisa yo te international ko to beta international na musique to beta international te pour futa ka avion au kine pays on ba bingo international kasi musique na bango lelo Fally Ipupa a le seul mise banda Congo ezala Congo musique azana disque platine oyo kiningu musée kiningu mukuse musée kiningu a dérangé à mutu te au monte les dessins yo monite ke abini dessin 7 parce que dessin 7 ezo so mututu et bomaka dessin 7 ça plus te on a vu que chaque communauté pour na yo déborder ma famille na ya bota bana SS ana bana SS abota pacho finda zana malaria cérébrale bozo moni pacho na émission mais nanda kuna mwana mwasi na kangaka eba chaîne 12h neto na moi makasi 12h pacho abeli liboma na parler tolo ba professionnel ça veut dire que lelo ozobeta ba album lelo album formé c'est ça na disque d'or muta pesa eza ndiete eza bato ba yebi musique album formé c'est na disque d'or fala za na disque platine fala za na ba single d'or fala beti ba grand salle ya ba 40 000 places au musée congolais mo abetité fali obino bozo finga ba numéro 1 à YouTube après ça trophée fali obino boboyara chaque année ba trophée nyonso place ba grand star ba Rihanna ba Beyoncé c'est normal c'est là s'il te plaît tozo télé bien fali azala ka wana yongo na so fali azala ka wana ozo mona ba grand star o ba sala ba cinéma ya ba film ba grand rappeur ba longola ka chapeau boye ba bi respect pour Fally yo so mona ba blague to mona na uti ko mona nani star moko zo reni na États-Unis a kana TikTok ayo kanzemo ya Medi un grand star na monde ayo kanzemo ya Medi na TikTok mais ça normal to boya ka ba mise congolais te ba vena biso basali ka basala ki nzela pour lelo ba Fally ba ya mais ba place 600% ba 600% ba fait basala ka 40 ba pourcentage non c'est kali muta salaire c'est Fally Ipupa en commission de musique boy na peso exemple monde 2010 ba boy musique to beti to kena c'est de Paris musique na pote beta al souté première devoir musique na pote beta raté muta zongi c'est musique na pote nani pour les faire gobeta na poto ya po guide na numéro et Fally mutation c'est musique na poto
Pour les lois, même Chirac qui n'est poto. Non, nani. Chirac n'a moins ce nani. Na Chantal qui est poto. Et ça pour falloir d'affonler ma poto. Si vous bien voyez, et là on voit comme ça, ça la note, et fallait aboper sa Chantal mote, aboper sa Chirac mote. Oh, Chirac qui a école là, n'en Chantal paye au ça, bah au ça ma talana na bango. Si parce que ceux qui ont besoin de la mimi chikeva, n'enga kufa na Kinshasa, il fallait bah Chirac na Chantal fait baler là. Mais il fallait boya, muta kufa c'est très important à contribuer bien par mission congolais. Lelo po bato belé baza lelo ba ventura biso lelo mamana ate ya biso serana te ya biso na ba vie après c'est mpona chikeva to bato ba finga chikeva ba s'attendre ngani na ko répondre ba parce ngana apporter par le chikeva voilà ce qu'on a ndenge ya na nenga kufi bongo ngana omi eza oza député oza nani soko toucher ka komba chikeva mwana ye yo benga biso peto benga. Voilà. Parce que tu respectes bah oui. Tike va saler belé la musique à Congo. So Tike va contribuer belé. Donc Tike va koufi. Pour ni le bido ba journaliste ba lesibé na ba PD, oye ba Tike vaté, olé na Tike vaté, o mona na Tike vaté, oyo sala analyse aussi photo Tike voché. Pour ni yo musicien Tike va koufi, Chirac na Chantal, bozana na poto. Pour ni boroya olé la Tike va awate. Boye pe olé ati. Boleli awa. T'es tourné. Bino ba kende kuna po boye bi ke fall, après yeba ngo. Banda Congo ezala Congo et rozala na artiste moko te arozwa ebembe ya mutu na ye sans document sans mukanda a mimiongo poto akokunda mana poto aozate ngana ko pesa ba devoir même ata Chirac na Chantal même ata fait aluka na mutu mo ba kufa obe voilà po ba kokana c'est là aluka ta mutu mo ata biwo na ye obe mutu obe bake rochumola ta cercueil ya ndeko moko ya ye babimisa bazo msona kata mog aba na so dossier ya rotina ngi kimi kilo salati ezaka fali yo ba fali za guide c'est lui le guide de ma mission yene muta actuellement de toi mutana succès a fali lelo bo obeta nini festival mitakala wana parce que tozana tant matanga ya mimi et yokana ate muta pesa oka moi valeur mukeza le roi de la forêt so oui raté festival mumba wote ba dendo ba diamba kindumbe sala mawana babana na bazana na mon pono kuseza pembeni wana basi ya nini ayaga ya mon pono était mon pono te nini paka juma bobo mais eza nini eza distance web bon marché la ngo bima nga botami na bon marché na venir sanza nga botami na bon marché na venir sanza Phoenix ngo na botami na hôpital à Phoenix on peut se kana botama yolo na yango na yo âge à 9 ans je crois yo au début bon marché première prince oui na festival limitara là OK beaucoup m'appelle déjà la souka pardon faute de temps la place ya Badou maintenant qu'est-ce que vraiment autant la IP Fabrigas ndeko non Fabrigas concerne petit frère nanga na pesi habilleur de luxe nanga ya mutalati sanga bilamba mutalati sanga habilleur de luxe nangai et yepena soza bezo la bilamba de batu bobenga bozwa habilleur de luxe de mutu moko bien garçon mo propre bien talane utala concert ya Fabrigas na Zénith du Paris voilà tombé à sali plein moko peut-être sur de Paris ou papa casino mutala tala niveau zo chila pardon bandeko casino pamba azali petit frère nanga tika ya vanda azami na petit frère tika plein et là au moins sur 2000 places et c'est le roi 2000 et le roi 2000 batwa koti 1000 babombi et le roi 2000 batwa koti 1000 et là 2000 batwa koti 1000 abetine concert na courage na et petit frère Fabrigas et ça la bien parce que ngama sananga il s'appelle Thierry Tassin masana ngai le métis ya botama mundele aozala mundele akufa mundele Thierry Tassin le boss mon ami otokola tasko masana nga age moko mais Fabrigas abinga vie to comme na biso na suka ole na kotalanga place ya encourager Fabrigas et alongola ki impolitesse atambola bien azana orchestre na ye azana musicien na ye alongola système ya vemo boatina ya finga batu et zaka conseil na pesa ya
et asa la musique mon lelo héritier Watanabe aza na ranking na mutute a osa la carrière joyeux anniversaire na héritier Watanabe Goga la poule gamoto bon anniversaire Goga et a osa carrière na aza ranking na mutute a oke obeta aza na concerné les 31 non je prends les 31 et ba bi ke batutu ba osala wana et pe joyeux anniversaire na Mille Esprit Cardozo et Karine Mokozi na obendika mato ya suka soki batie Cardozo boy batie yo Karine yo mabele ezotanga mai mais Cardozo abota bana mais a mwasi mabele tanga mai te aza vrai chéri a kitoko wala tarabie ana succès na ye yo skoyo luka façon banda okina poto ngana yebi ki Karine Mokonza kina mikili parce que azana ba tofina na mabele fait ba traiter to komi na biso na suka na ite na lobi to komi kana te manike olandi pe ba propos ya te manike za drogueur manike milaka drogue aza mutu a mutu te aza mutu a mutu te mutu mbatu eza ya nzambe biso to ya nzambe fala sala mutu te manike mutu abomisa babia c'est manike muta bomisa babia to perda grand chanteur c'est maniquette muta melara drogue muta na 86 ans ma belle kwel roi mapa manjombo est-ce que na ko répondre ali boma est-ce que manika ko ya ko ba ko tanga ko maminchike mutu wa manike pe na vandi boy ayepe ko ba marchike manika vana na chikeva est-ce que manike aliana mimi chikeva pour respecter ba wiko oh azombo alinga mobali motali banzura marka us kuna mutakipaza Maniki a fait un hôtel, il va foutre à 10 000 francs. Nous avons une résidence dans le palais. Ils ont fait un hôtel, chaque jour, foutre à 10 000. Mobile, tchel, moi si tchel. Pour foutre à chaque jour 10 000, fait ça là qui nous met à 0 et 2 heures. Maniki a na sakana raté. Botika moli moya mimi et puis manakimia parce que Tchike va contribuer belé misika Ntsasa. A contribuer belé à ça les belé. Et les lots mon a tout ça na ba concert belé calendrier bimi. On a fukami pena na boneli fali s'il te plaît fali pupa na fukami na komo nzambe ozana ba ndengolo ba misien bazana Kinshasa ozana ba vie na yo tika ko nyoko la bango tala ba date bani les 3 les 4 les 6 les 8 les 10 les calendrier bimi de pa calendrier wana ndenge bimi bongo batu misusu po ba beta concert à bongo il fait ça la ba une année 2 ans pour ebima mais ce ko pa calendrier e bimi susu Natala masa mobo na poto la lobela affaire abige faire à la falite to boite c'est bon ça leur 40 000 auto to beta faire ko beta en parce que pour c'est normal liboso ezaki so o abeti Zénith de Paris conquérate fala na fali na Congo à la conquérate fali to bo kelenga na lobaka boy moni ba mi to na ba mi se bazaba bina filé ba grand chanteur na album na succès auto messagerie que ça succès Robino Mundibu lelo ana succès. Zona succès Robino Mundibu ninga zali. O comprendre affaire. Ah, papa, to sugi sala biso ka émission. O mo tia Robino na fait. Petit na message sur que ça petit na innocent. O mo ndeko yo makafali. Ngana masa no tenga na vena o. Dege o mo ni innocent na nyongo nanga. De batu nyoso basola na innocent balume. O ne bokota l'émission, bo ça innocent azong selanga mbongo nanga $2500 $2500 nanga mbongo nanga nyonso na sala na votaye o na sema pona na komona ke petit moko boye et na sepela na Michael Jackson na osa ba bloka Michael Jackson na ba voda comme superstar na bani o chama mbongo nanga ba $100 na calcula ngo eza ba $2500 zong selanga mbongo nanga pona carrière na yo so na yo ko modi yo ozwa to comme na suka pesa ba dédicace non na bato balandi yo faute de temps fanatique no ba bego bora bango faute de temps et nga na pesi mbote bongo na grand cher chéri moi ça kitoko moi si ya pemba ko tango na palette ya bijou vango ya bijou vango top modèle bijou vango top modèle et na pesi vraiment mbote ya trop et na pesi mbote bongo na mo connaît Patrick Kiki et Nzamba Salano Batela yo et Nzamba Moyaka, moi connais Patrick Kyungu et Lionel Messi, je te salue Lionel Messi, mon vieux, je t'aime beaucoup et le véritable code mondial où les mouches ba fanatique no ba boko boire bango wana penanga mo to vani na ofandisa bango na ndenge mo na ndenge mo ya bien gali aussi ça
Oui, moi, c'est bon. Hein? Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Moi, je dis merci déjà comme ça à cette belle salon au Bapé Sabiso. Nakati, il y a Kimwenza, MJ de Paris. On a besoin de bien, on a besoin de MJ de Paris, avec notre Gérard Paulin Rosalangabia. Merci comme ça à la première dame de Orléans qui est ma patronne, maman Mami Wanza, la première dame de Orléans, et pourquoi pas que je puisse saluer comme ça papa Micha, notre daddy, hein, notre papa Micha de Paris. Cordon, on a fait un avançaï et venant cordon, l'avance vient cordon international, ou ayaki, tout le là qui vraiment y a Mimi Chikeva et n'a pas essayé moté et Azanakin et venant cordon international avec maman, moi ce n'est comme maman jolie, jolie top modèle, la pémoté, la bière de l'extérieur, talat sanga, Christian soit la besoin son babilamba, benganga na plus 243, soit appelle la besoin na bana on émission bi ba ya mala chaîne na yo, ti solol o te solol, benga na plus 243 9 90 670 325, plus 243 9 90 670 325. Maman Ariette Wambo, honorable vrai, maman Moya Bolingo, Asso l'Arabien, Alingarabana, Alingarabatu, et Azadi Banambo, la PC Moté, Ariette Wambo, une belle femme, et mon séquito, quand pour être mère Nabiso, il y a 4 Nabiso, Bambote, trop bien. Cordon, on appelle la pêche Mboté, vraiment, bon séjour, na Katia Kishasa, Nengoya Kolela, Mimiti Kevatika, on appelle ça. Merci, na maman Margaret, na Sansa de Brin, et puis je vois comme ça, maman Mete Kilo Mboka, et pourquoi pas maman Emily, Tika n'a pas sapé, Bambote Mingi, na Bayanga, hein, parce que au monde qui est Bayelinga liste, Bandeko, Balinga Daniti Mangana Bango, là je vois Gloria. Ekenge, je te salue. Ekenge, voilà. Gloria Ekenge et Henriette Wamou, je te salue. Maman Henriette Wamou. Et pourquoi pas maman Pauline Genève. Maman Pauline Nakatia Genève. Maman Pauline Nakatia Genève, je te salue vraiment. Bon séjour na ndenge ya ba Kishasa parce que au monde moi mon papa Kishasa na ba rentrée scolaire ndenge ezali, pourquoi pas maman Zozo Palais. Voilà maman Zozo Palais, maman Zozo Palais. Maman Zozo Palais kota Palais et parola. Mais solo la mimba. Je te salue, pourquoi pas maman Marie, maman Miri, hein? Voilà maman Maman Mire, je te salue, et pourquoi pas. Tout ça on a un silence parce qu'il y a un grand prêtre mère. Il vient sur l'Arabie. Il faut boire une bien. N'engé ce qu'on n'engé dit bouteilles il y a moitié il y a un boîte. Il va boire il a raillé. Et là je salue comme ça la plus belle dame. Plus que belle dame. Hein, Baloubi, Poupette Moumene. Poupette Moumene, la plus belle dame de tout le temps, de tous les jours. Et puis la plus belle Oyo en conquérir Europe, Afrique, Nandenga Mabé. Momene, je te salue. Donc, na Poupette Momene, parce que Azaya, il y a Bisso. Merci Nabino Nyonso Bolandaki Bisso dans votre chaîne AMJ Télévision. Je vous dis merci. Restez toujours connectés et abonnez-vous massivement. Ça nous fera énormément du bien. Merci dans ce beau cadre où il y a Mbaki Bisso, Balobi, AMJ de Paris, avec notre gérant Paulin. On est toujours là. Soki Nzambalola. Azongite Bisso Bemosala. Bye bye.